Vraiment. Boso bundisa ye, azo continuer toujours à réussir. Bosali tout bo bebi sa réputation na ye, mais bat balingake kaka. Bocholi bo fingi bo lobby, mazo kendeka liboso. Boche bakal azo sauter yango. Bosali makita po asuka azo continuer à réussir. Nini bo lobby te, nini bo planifié te po bo bebi sa vie ya mwana bato. Mazo continuer à réussir, ao continuer à ke liboso. Oh, boko tika na bino te vraiment. Bozo mona teke nyonso déjà bosali mosala mpunda parce que azo continuer koke liboso, bazo continuer kolinga ye, makamone ezo kende toujours avant. Bosali ba makita bosangani ebele po bokwisa ye, azo kweya te azo continuer. Bozo mona teke ba batela ye quelque part. Bozo mona teke place abatama eza vraiment musika, boko tika na bino te. Et boko tike calme te vraiment. Oh, vraiment bo mtema be. Bo mtema be makasi. Boyoki ndenge Caleb alobi pona bino ba oyo bosali nyonso pona Karine Mokonzi. Atie kombo ya Karine Mokonzi te po abota polemiki te, me bino nyonso boyebi liloba wana ekokani nde na Karine Mokonzi. Pe Caleb alobi yango pona Karine Mokonzi. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anoiride, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko tina ko analyser maloba ya Caleb eyate poto yebi deja soka alobi yango na banani pe mwana yango ya mwasi bazolobela soka azali nani. Alors bandeko pona kota na sujet oyo na kosenga na bandeko na biso oyo baza na Congo na moma oyo botika komitungisama na makambo bomitungisaka chaque fois. Bokota na losambo pona makambo ezoleka na Europe bitumba oyo ekoma munene po biso ba oyo toza na poto totika bino kimia. Bitumbe kosila pa na bino tokoyiba bino susu mabanga te, bokokufa susu nzala te, bamikonzi ya pays voisin oyo bobangaka bakokima to bakomibwaka na mabulu. Yango wana bokota na losambo. Bon, nazongi na likambo nazoloba. Pe bisika bokoyeba bambongo totindelaka bino ezalaka nango kaka bapapi ya pamba, eza nango eloko malonga te. Bon bandeko, Caleb ayalaka na Karine, ayebi Karine pe bayebani. Alandaka internet makasi. Na kati ya internet amonaka makambo nyonso elekaka pona Karine. Pe tina mokola lelo amoni Karine Mokonzi bisika akomi. Yango Caleb avant a formé restation wana arezonaki kitoko. Ayebaki ke atalaki nanu vi ya Karine amema tina mokola lelo.
bisika Karine akomi ye moko mpe azelaki yango te, alors esali ye esengo. Masuki wana te yango asali dicté wana, soki discours, soki récitation, po te mokili réfléchir mwa moke. Réfléchir. Bon, ndenge moko na réfléchir. Po bokanisa mwa moke, surtout ba oyo basalaka ba campagne tout le temps pona na baronne. Surtout même nga nalobaka ngo kozala contre Karine Mokonzi ezali souffrance. Souffrance na yo mutu oza contre ye. Ata nalobi te yo moko soko tali banda olobaka oyi na Karine, na kanisa ntango olobaka ngo ozaka na kanda. Ntango bosololaka entre bino na bino bozalaka na kanda. Soki bomoni neti la baronne akwei muke, boseki mewumelaka te. Même na mutu abimisa kriya bokoseka muke, bokolela ebele, akosa te, pamba te, alobelango mutu te, alobela Karine mpe te. Alors ekenda kokweya pana bino. Mais oyo Caleb alobi, atiene mpe komba mutu te, malobi bino nyonso bomoni ezali Karine Mokonzi la baronne. Yango wana bandeko eloka bien, ozano na tina ya kolinga la baronne te. Ozano na tina olobaka pona Karine te. Kipe makambo mosusu, soko oza na poto sambela makasi, bitumba kuna esila ndenge biso tozosambela. Awa en Europe, soki bitumba wana eye makasi, biso nyonso na poto tokoya kokufa pamba. Kelke bato bakotikala oyo baza na babunker en bonne santé, bakotikala, bato mwindo mosusu mpe bakotikala. Me nakanisa Roger Baka alobaki banoir oyo baa na poto bozonga, amoni bozokoma besclave. Alors tosambela po bitumba esila, po soko eye makasi bamindele oyo bakotikala moke, me bakozala ya mayele, bakozala na minduki, bakozala na kapasite nyonso, banoir oyo bakotikala bakomisa bango besclave. Soki Roger Bak prophétie na ye eza soki mpona nini nayebi te. Mais bon, soki bosambeli te bitumba eye makasi ekokende bongo ndenge Roger Bak alobaki. Ba oyo baza na Afrique bakozwa kimia wana eyebani, po bamboka oyo ekotisaka minduki kuna, minduki ekozala susu te. Bato oyo bazwaka baavion bakende koyiba mabanga, bakozala moke, baavion mpe ekozala mpenza te. Alors bakokende bikendela te na Afrique, po Afrique moto ekozala sikoyo na minduki oyo batekela bango. Donc moto akoyiba mabanga aza te. Bamikonza mboka oyo bolobaka na bapoliticien bayibaka mbongo, bomitongisa te. Bambongo wana ekozala susu na valeur te. Ekokoma nango bapapia pamba. Bambongo ekozala na valeur oyo kaka bino boza nango kuna. Surtout kokuna biloko nde moto akokoma na valeur. Motu nyonso akosala mosala ya bilanga akoyeba valeur nango. Motu nyonso akoluka abongisa na mboka akoma riche na mboka. Donc na bilanga, na bangombe, na bantaba, na banzeta manga, banzeta mbila.
Donc bateau baza en Afrique bango bakozala bien bango bomoni biso tokokoma baesclave ou bien tokufi bango bakozala vivant bakokufa moke bakotika lebele mpe na baoni bakokanga bisaka bango moko bakokende mpo moto akotinda bango bazala kuna aza te moto akotindela bango biloko ya kolia aza te babiye wana bakozala nango ya vert ezala ya bleu ekokoma nango bapapia pamba place tokoyeba ke mokili ezali ya nzambe mais bon awa tozolobela Karine Mokonzi la baronne soki nakotisi parti wana parce que namoni grand mpe aye na Congo bato bakomotiela yango makelele bazomitungisa toujours na bafolo eza mabe te bomitungisa mais solution ezali mingi prière na moment oyo po biso tozopriye bitumba ezala te po tokokufa biso baoyo na poto nyonso ekokufa bomoni kaka bisika bitumba ezoleka bato bazoluka meme mai ya komela alors bokanisa soko eye partout awa tokoluka kaka mai te me na bakisi mpo awa na poto tovivraka na bakisi mpe tobombaka nzoto na bachauffage na biloko ya moto me bato afriki te bon awa ezalaki mpona Karine Mokonzi. Vraiment. Boso bundisa ye, azo continuer toujours à réussir. Bosali tout bo sa réputation na ye, mais bat balinga ke kaka. Bo choli bo fingi bo lobby, mazo kendeka liboso. Bo tche bakal azo sauter yango. Bosali makita po asuka azo continuer à réussir. Nini bo lobby te, nini bo planifier te po bo baby sa vie à mwana bato. Mazo continuer à réussir, azo continuer à liboso. Oh, boko tika na bino te vraiment. Bozo mona teke nyonso déjà bosali musala mpunda parce que azo continuer koke liboso, bazo continuer kolinga ye, makamone zo kende toujours avant.
bosali ba makita bosangani ebele po boko isaye azo kwea te azo continuer bozo mona te ke ba batela e quelque part bozo mona te ke place a batama eza vraiment musika boko tika rabino te et boko tika calme te vraiment oh vraiment bon mtema be makasi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba, Congolaise TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba, Congolaise TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba, Congolaise TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.